émission et qui nous fait top news nous c'est bino tout ça fait sur un grand artiste Air Force One ya animateur tout le monde bien que nada on a bango nyonso sans exception on a relation on a bien ça bien là va commander tout nous sommes na biba ngote mais ba on a yebi ça bien balala et biso total na bango tout pour ba jouer kandé réponse tango ka quoi. Oui, mon pote Balanda qui nous fait top news. Continuez sur vos alliés, bonjour Nabino. Bonsoir Nabino, ça dépend de écouter la Bino Kakaoui. Tout ça, l'émission, les lots, n'a pasteur Achille. Bobika pasteur. Tu écoutes un pasteur Achille. Tu as le pesa dimanche. Tu écoutes un pasteur Achille. Tu bêtes ma solo, vraiment, tu développes ma solo. Bino Bobika Moutounan Zambi. Bobika qui nous fait top news. Liste la bonne la rame musika. Babito kota rabi kota yo ebika bino boyi makambo sa bino biso tozate. Ouais, tout ça a été patiko, c'est patiko. Yo ebika makambo. Bonjour pasteur Achille. Bonjour. Oui, tout ça pour panzi ngana me na wa. Bino ebika na la blanche roi. Mais na mbote na yo me na wo. Oui, mbote. Ouais, merci. Pour tout le bon moni bino tout monde na pasteur Achille. On va question mo to préparer pour na to poser ba question boyo ko mingi na kin voit top news jamais ça là. Pasteur Achille. Tout le monde a ici battu les lots, ils sont bons. Hein, papa? Bon, na pesi non Nzambe merci. Koko isa battu pona battu misusu ndeza somo. Mais pona nga eza somo te parce que zangate. Eza Nzambe ndali sepela ki asala ndenga koka ko sala. Ye moko azwa lokumu na ndenge abongi na lokumu ye moko nde mukolo lokumu ngaite. Merci pasteur Achille. Tout ça qui te accompagne qui appelle l'église, tout le monde qui t'aime le lot orientation. Au lingo limbo la biso na nous, biso tout ça na kasi to landiango. Mais bato baza o bazo ta la biso balandiango to ko limbo lango bango basa ni balanda yo pe yo kango. Bon plus les Nzambe appelle ça qui biso message sur l'orientation. Et zala qui message moko euti pa ina Nzambe. Na linga qui plus que faire montrer ba na Nzambe belé que lelo makambo belé ba na Nzambe bazali ko sala bazali ko échouer c'est par rapport il y a manque il y a orientation na linga qui plus na faire montrer na ba na Nzambe que orientation est malamu ezake pa na Nzambe menzoka problème ya orientation et outi même na kati na mabota au mona ko banda na mabota na biso ba parents na biso bo orientaka biso na bétide tout ça l'air moi na silisi étude primaire na ye et sengeli maintenant à ça la étude secondaire na place wana orientation et ça là au moins batali par rapport il y a et moi na oyo azali makasi peut-être que na domaine moko songolo l'air maintenant poussani ba parents maintenant ba orienter par rapport il y a domaine et siko ya azali fort orienté soit na commercial, orienté soit na technique parce que moi nous azalaki makasi na français té, mazalaki makasi na calcul. Ba bi que comme azalaki makasi na calcul, tika maintenant to orienté côté ba calcul les aramingi. Et sur le plan spirituel, comme on était ezali pe na orientation oyo ba imposer biso yango na ba famille sikato uti. Yango na linge plus que l'axaba na Nzambe que avant que na lobela bango sur orientation Nzambe azopesa biso Nzambe moko azozwa pouvoir ya ko orienter ba na Nzambe mais ezape na orientation moko o ezalaki imposer donc ba imposer biso yango na ba parents sika to uta na ba famille sika to uta et via orientation wana yango wana ezali ko déterminer orientation ezali ko déterminer avenir ya mutu. Ce qui m'a orienté bien, à venir na épée na image à venir na babi par rapport à l'orientation yo à venir na ko zala bien. Mais nzoka malgré nyonso bat bako ko loba na linga ko faire montrer batu ke orientation ya malamu ezali epa ina Nzambe. Yango no moni Bible lobi na Deutéronome chapitre 32 verset 20. Bible lobi Nzamba lobi soki na longoli elongi na ngala misu na bino. Sort na bino kozala nini
soki nga na boyi ko orienter bino sort na bino ezala nini parce que orientation bino besoin ezali plus lobby nango ko memela bino passe ko memela bino makambo ebele mais soki nga nzambe na orienter yo nazali ko orienter yo par rapport ya vision nga naza nango epai na mutu. Or objectif ya nzambe epai na mutu ezali ke mutu a vivre heureux, mutu a vivre na esengo, mais non que mutu a vivre na passe. C'est ça au moins l'autre. Merci papa Achille. Mais le mot tout n'a bino a passé souvent ming bolingara toujours côté à la bénédiction. Na habité ce que ça la rapona pour refléter ba ndimiro bazawana ou comment le quoi le côté na yo lelo olimbo la biso on bien. Vraiment merci la question na yo. Et la question ba posera biso ba pasteur mingi. Problème il y a bénédiction. Côté à bénédiction l'église eza lisumuté. Parce que même Bible yango moko zo la biso natina na bénédiction. Mais question na yo o meki un peu ko beta cette place mingi mingi. Et loko sore komi mingi mingi nde mabe. Donc ce qui ont l'église bazote ya mingi mingi na lobite ke bate ya prospérité te. Parce que même nga l'église oyo nazali ko diriger oyo ntoma nango musée ombase ke oleko yé alakisa biso ko lobete église oyo tozali ko gérer na kati na église tozali ko lakisa ba na nzambe lipamboli na sena mokili oyo pe tozali ko lakisa batu royaume. Mais lelo batu mingi bazali ko se limiter kaka na ba bien matériel non bazo lakisa batu problème ya royaume. Mais biso plus tote ya ka mingi mingi kaka te bénédiction, tout est à bénédiction, tout est à crainte de Dieu, tout est à paix batu lola, parce que l'objectif n'a plus ça au côté lola. Merci papa Achille, binomo boyo qui papa Achille n'enga limbo la bénédiction quoi. Binomo proposer ba question que pour anika passer ba te ya kaka point wana. Mais papa pasteur, le lot de tozara pembe no ba question belé to pe proposer yo. Mais le lot est-ce que ba que le ti bana le lot ba komi ko vivre libanda o to benga ba le ba fazer, eza likolo na bino ba pasteur parce que ba prophétie na bino o bimisara toujours ezalara ke bano baza bandoki bano baza boye sikoyo so le lot bana se retrouver libanda. Question à poser, eza question ezongi la rabiso kaka. Moi peto boya yango ezate parce que ezali question esengeli biso ba pasteur ndeto limbo lango malamu. Menga étant que pasteur na ko limbo la biloko wana batu wana bazokutana na bato bazali mal enseigné. Ba pasteur o bazali mal enseigné nde bazo faire montrer batu que moi, na ceux qui ont sorcier, ils ont rejeté. Or, biso na église na biso, na tout na rabaparé belé na bibon. Moi, na ceux qui ont la malaria. Au bois ka moi na ou bien au luka ba traiter moi. Ba pe sanga réponse non pasteur, na on même pas docteur ba traiter moi. Et lingi kolobete kindoki eza maladie le la maladie nyos. Donc conseil ngana kopé c'est pas tu es pas ba pasteur ba sala rabongo parce que biso to sala rabongo te. Mais tant que pasteur, il faut na répondre à la question. Et là on ngana kopé ça conseil na ba pasteur mususu ou peut-être bazali enseigner te na domaine wana sorcellerie, batika ba pasteur bazali enseigner na domaine wana. Basala musala wana oko remarquer que situation tozo bika wana o lobby ya ba shege bana bazo bengana bango na bandaku et ko diminuer. Merci papa pasteur. So to landi bien. So to landi bien question nous bien ezaki non olingo limbo la biso que non ezala ba faux pasteur na ba faux pasteur. Siko to ntoye bara lelo faux pasteur on toye ba na façon nini. Ba faux pasteur peut toye bela ba ndenge nini. Pour lelo beaucoup mais belé. Merci la question. Question ana eza ngatem na opé sa réponse. Muta pe sa réponse nango eza déjà nzambe. Yesu ça pe sa réponse na question posée nga. Papa pasteur. Ce que tu as, Yesu de apesa. Mais biso ce que tu kuta na yo, le roi Yesu era apesa ngo bato belé ba comprendre na bango te. Même sous na travers na yo bato ba ko comprendre facilement. Bon so na lobby problème ya Yesu, eza parce que Yesu alobaka Bible lobby, eza la bato belé ba robele la kombo nanga. Même ko la suka na ko loba na yebi bango te. Donc cela veut dire Yesu emoko a comprendre qu'il y a le bité ba vrai bazali il y a faux pe bazali. Donc en tant que pasteur et vous allez pas si na ignorer que ba faux bazali. Na ignorer pe que ba vrai bazali.
mais c'est que on a koki ko assurer bino ezake ba vrai pasteur bazali ba faux pasteur pe bazali. Merci ba la poto nyonso ba mama surtout mingi ba mama nzambe malamu na poto bino olanda biso souvent mingi. Oui, quand pasteur Achille ndinga zo limbo la kaka. Mais pasteur Achille, lelo que non comment ko bandimi ba comment ko voit misabino ba pasteur. Mais tant que non ba on voit misabino ba pasteur, le ba pasteur ba comment otambola na ba jeep, ba prado, mais bandimi bango ba sani ba souffrir. Mais jamais tout le monde qui na quatre église boy pasteur pe abi que non mundi mo souffrir boye, azupe moi parti mo boye, apesi pe mundi pas comment vivre le quoi. Souvent mingi za la pa pasteur, pesa 10 000 boye, 100 000 boye, pesa boye, nyoso no mo la ka pasteur ba chanter mituka. Au moins le wa za ki na amel, le na mituka na ibele wa ba cher wana oko lo banini pola. Bon, par rapport à la question na yo bino ba journaliste bozalaka na information mingi eza difficile journaliste a posé question moko ye azali na profondeur nango ta yebi yango malamu te là yo poser nga question cela veut dire eza loko yo eza fréquent na milieu ba pasteur mais et pas ngai lelo o yambi ngai pasteur Achille na koyebisa yo par rapport à la vision au biso tozanango na koyebisa yo par rapport à la vision au biso tozanango vision oyo biso tozanango ezali vision oyo ekeseni na bato bazana visé parce que biso na faire na église de la fraternité évangélique pour les réveils oyo ntoma nango c'est musée Ombase Keoleko alakisa biso parce que bango baza bana edi na bala balakisa biso que mutu na nzambe azalaka na vision mais non à viser. Mutu na nzambe soka za na viser c'est quoi? Viser za libumu. Viser za poche. Viser za mituka. Mais vision eza libumu te. Donc cela veut dire que ba pasteur oyo ba yaka pona bandimi ba voix misa bango. Ba pasteur wana bazana vision te nzamba pesa bango vision au sa l'église te. Ba sala église pona difficulté. Mais biso tellement tous en ligne nzambe malamu balakisa biso te ke basala ke église pona pasi te basala ke église ezali vision nzamba confier eza charge et charge nzamba confier yo problème na yo ezali kozongisa batu na nzela côté ya batu sango malamu batu bakota lola na ye église pona mvwa mate na ye église po ete bato oyo bazalaki ba délinquant ba oyo bazalaki na misala mabe musala na ngai ezali ete bazonga na nzela c'est ça mission na ngai ezali bumute siko pona ba faux pasteur o basala ka bongo sikoyo okolobela bango nini bon ngai nalingi koyebisa bango bazonga na makolo ya ba papa na bango ya molimo parce que ba pasteur ebele lelo bazali ba pasteur ba bandaki ko evrer na se ya makola ba papa na bango ya mulimo mais tellement ça la posa libumu azuna nous vision te pa na nzamba au sa l'église ake au sa l'église et ake na ba acte wana na ba position nyonso ake nango maintenant eloko ngana koki ko sengeza nini bazonga na makolo ya baboti na bango soki ke baboti na bango nde balakisa bango bongo bazonga na makolo ya baboti oyo yo bazali na vision mais non bazana visé donc na ko inviter bango soki ba parents na bango bazali na makanisi balakisa bango parce que ça problème ya orientation soki ba parents na bango ba orienta bango na tina libumu na préféré ba luka muzomba basolona muzomba akoyeba na ko orienter bango na libumu te akoyeba na ko orienter bango pona tina lola. Merci papa pasteur babi roi Mike SMK la kata Lyon yo kamagambo déjà gloire mena babi ser passi patche ko yo biga magambo ndezaleli oui papa pasteur ninga limboli pona ba faux pasteur quoi ondo luka limboli pona faux pasteur babi bino faux pasteur bino bosa magambo mitali bino babi nzela lo lezaka moko ezami balete papa pasteur to lobela bo to lobela pemboka le lobela mboka na biso penda makile tangi mingi etangi mingi pena na mboka Congo meta ke no ba pasteur bino ba pasteur ke bolo ba ni eloko moko la Congo taka liloba nzambe so ekitsa vedi ke makambo nyonso ekata na posko makambo stopper elo ni toko sala pona problème ya mboka eza mboka na biso Congo mboka otozali Congo eza richesse pona biso eza likabo libula o nzamba pesi biso eza Congo kobota mana Congo nzambe nda imposa biso kozala ba congolais ngai pasteur na ndimate batuna ngai même pas sika nazalaka vana botama ke olingo botama
na nationalité nini. Nazalaka imposé par Nzambe que nazala congolais. Comme nazalaki imposé par Nzambe que nazala congolais, première des choses, et c'est ngana lingambo kanangai. En tant que congolais, en tant que pasteur, na lingambo kananga, yango nazo lingambo kananga Congo. Vie à makambu nyonso ba situation nyonso zali koleka. Otuninga par rapport et apport na biso ba pasteur. Bolo beloko moko te makambu zo sala mebele ba nyonso ba musulman ba lobby ba catholicain ba lobby mais bino ba pasteur ga bokangi munoko. Non, mais ba ya catholique ba musulman ba zape ba pasteur. Biso nyonso toza ba pasteur. Mais façon ya koloba nde peut-être ekoki ko kesenisa biso na ba religion mususu. Tokoki kozala na même problème o esengé na biso koloba. Yo lobi ango le même problème na ndenge na yo. Ngape na ena ba pasteur est-ce oyebi ke ba kaneli bino pe ba pasteur na poto? Est-ce oyebi ango? Bon, ba ko kanela biso na poto, bato baza na poto, bazali bana na Nzambe. Baza bana na Nzambe basambelaka. Ba kaneli bino parce que bozo sa elo monte. Bon, bolo bateli loba monke ki miekota. Ko sala elo ko mon côté eza trop dire. Mais bango bayebi ke population mobimba Nzambe azali wana azali kotala souci ya peuple. Souci ya peuple eza nini? Et souci ya peuple yango wana nde oyo Nzambe akoyeba na ko accomplir souci ya peuple. Elingi kolobete batu ya poto baza na kanda ba pasteur te. Baza na kanda na biso te bata poto. Baza na bango na mutema ya kokita. Parce que biso tozali ko sala part na biso. Bato e muso ezana mutu muso ko mona ya lobara mingi. Mais à la fin des comptes à lobby l'oroté. Mais ezana mutu muso azoloba te mazo sala makambo minene. Koleka même mutu azoloba. Ce n'est pas dire que ceux qui bango bazali koloba nde biso to kangi munoko tozoloba tete. Mutu na mutu azo défendre Congo na ndenge na ye. Mais tant que biso ba pasteur toko défendre Congo pe et pas ina Nzambe. Problème na biso ezali ya biso ko bonde na Nzambe. Koloba, komikitisa. Ndenge na deux chroniques balobi. Soki peuple oyo bandimelinga bamikitisi, babondeli, balukie longi na ngai, nakobikisa bango, nakobikisa mboka na bango. Donc pour na biso, kobikisa mboka oyo ya biso, eza na violence te. Kobikisa mboka oyo ya biso, ezali epai na Nzambe. Ezo dépendre pas na Nzambe. Nzambe mutachaka bakonzi, Nzambe mutalongola bakonzi. Tokenda na violence te, mais biso tozo sala part na biso ezali part ya population, o population nyonso azana posa ete changement ezala, azana posa bika malamu, ali ya malamu, a vivre malamu atanga kelasi malamu, ne biso nyonso besoin na biso ezabongo. Merci bana poto bana Paris, nyonso boyiga makamde pasteur ya utoloba. Mupanzi langa pe toza na nao la blanche quoi. Yepe mo question moi à poser pasteur mère nao micro na yo. Merci beaucoup pasteur Achille na question moko et linga pona koyeba basali ya Nzambe oyo baza na libunga oyo bazotambola na busolo te tokoyeba bango lolenge ndenge Bible lobi tokoyeba bango na mbuma na bango wana Bible nde lobi. Mbuma na bango eza nini? Mbuma eza misala. Tokoyeba bango na misala na bango. E ndenge tozalaka basali na Nzambe ndenge tozali wana. Eza deja na ba misusu bata déjà disqualifié. Muta disqualifié bango eza misala na bango. Nde disqualifié bango. Atoko mona ya zali ko ganga. Mais mutoyo amona na misala mabe. Muto ane pa na ye po na ye aza mosala na Nzambe te. Donc tokoyeba bango na misala na bango na bambuma parce que mutu nyonso mwana Nzambe azalaka na mbuma oyo ebimaka na kati na ye. Bakoki ko benga o pasteur te. Okoki ko zala même pas muta bengi o pasteur te. Mais visellement ko bika na yo. Batu baebi batu misu balobi a o aza pasteur. Eza lokola Pierre. Pierre a lobi eloko te. Mais ko loba ya Pierre kaka. Moi si wana lobi te o azaki na Yesu. Donc mbuma kaka elakisaka ke oyo aza ya Nzambe oyo aza ya Nzambe te. Mengonga ngo ese koki o tokoyeba bango mena na mbuma na bango. Merci beaucoup pasteur. Boyoki ndenge pasteur alobi tokoyeba bango na mbuma na bango. Eza na biso bana na Nzambe ya ko se réveiller oyeba oyo aza na nzela ya Nzambe oyo aza na nzela ya Nzambe te. Pasteur question mususu yelinga
mikolo na l'église tozo comprendre te ji baté kakango 500 francs libanda mais au moins na kati église pasteur zo tekela bandimbi ji 5000 francs donc pose ji wana bazolo bao soko meliji yo malade elongwe makambo elongwe pasteur nga nazo comprendre eloko na te et la kinga vraiment na makanisi na tout na yo eloko nini oyo ezotinda batu bakota na makambo wana eza problème nini? Réponse nangai na kopesa eza vraiment clair. Eza que biso toza na kati église FR, église de fraternité évangélique pour les réveils. Na kati na église na biso toza na enseignement ya bantoma. Enseignement oyo ntoma aidi na bal apesa epai na papa na biso ntoma omba yango na biso bana nyonso zali ko hériter na vision oyo euta epai ntoma. Et par rapport à la vision de biso FR, ba acte nyonso wana ya ba jikote ka eza ba acte zali ko lakisa bambuma na bango. Otuna kinga question moko a problème toye ba bango na bambuma nini, toye ba bango ndenge nini. Pona nga bambuma yango wana oyo ezali ko sala eza na question mo ba poser kinga problème ya konvoama. Na répondaki na lebeza ba pasteur musu baza pona libumu na bango. Yango wana ba jiwana eza pona libumu na bango. Mais ça pour na œuvre na nzambe te ça pour na libumu na bango parce que Bible lobi tout a été créé par la parole. Biso église na biso FR to sala ka maïté mafuta te bougie te biso za liloba na nzambe. Bible lobi atinda ki liloba pe lilobe kangolaki. C'est par la parole. Et ça ne l'homme sous tes biso l'église nous to mélange à quel côté. Bible lobi si tu crois tu verras la gloire de Dieu. Mouza edi na banda ko biso papa na biso lobi a mini tout. Abida bango amini tu utaona mukono ya Bwana. Donc yondi makaka. Kondima na yonde ezali ko mema lobiko. Kondima na yonde ezali ko mema élévation, ndezali ko mema koneto amana yo. Ezala ba bien matériel te nzamba fanda kana biloko esalami na maboko na batu te. Eza enseignement oyo biso tozwa eza vérité. En tout cas, Bolandi, ndenge papa na biso expliquer lobi, nzambe afandaka na biloko esami na maboka batute. Nzambe aza na jute, nzambe aza na maïté, nzambe aza na huile d'olive te. Boyoki Bolandi, merci beaucoup. Oui, merci mère. Nao babi mingi minga to babi no batapoto to pesa binora bambo temno siko zali. Papa c'est moi maman aza na kati ton maman aza na kati tonga alingi pas poser papa pasteur Achille une question. Tu veux éviter cette question les anini. Quand même au cause de ce moment. Mbote pasteur. Ngapi naza mama na kati église FR naza mama sociale. Nalingi na tuna pasteur po na tango na kala na tanga ki na Bible. Nzambe tanga azali ko sala makama ba huile d'onction. Azali ko pesa ba biloko bakosalela. Alobi zombuma bo sangisa sala boy. Soki bo silisi nango bo bwaka. Mais si le système comme que ou d'onction wana na makamunyo surtout ou d'onction na makamunyo surtout bazo sala baji na makamunyo surtout mais eza na maladie songolote eza na nini pakalate baza ko mélanger yango mettons nga naza na kati na faire nazo mona pasteur na biso mbana yo papa na biso ashinde ko zo biso liloba kaka siko yebisa ngai ozupe ou d'onction pakolo ngo moni pe obiki ozupe ji omelo moni pe obiki mais yo pe ko tozo ba liloba kaka siko to ko sala ndeni papa na biso. Merci maman Denise. Vraiment merci mingi na question posée nga. Biso eza doctrine, eza vision nzamba pesi biso ya kolakisa bana nzambe kondima. Kondima nde ememaka makambu nyoso, lipamboli makambu nyoso. Mama posé nga question lobi nzambe na tango na kala abandaka pe kobikisa batu. Na banzela biloko wana ba huile ba nini tout ça eza lisumu te mais problème biso tozali kotelemela awa parce que ekomi habitude nzambe azalaka na momesano te okomona ke eza na kati na biblia bakufi misu nzambe abikisi bakufi misu mabikisi bango na formule moko te nzambe azalaka azali muta ba forme ebele multicouleur ye atele makanesi ka moko te mais problème na biso ba pasteur eza nini ezali ke ji ekomeli bango momesano soki mutalinga bika melaji mutali aza obela mutu melaji
Moutazo bela makolo, pakola ji, si révélation na Nzambe. Moi, ça bande kotanga makila. Nzambe apesa ki ejite. Apesi e bougite, mafuta pété. Mais moi, si on est là, on est big ça qui est foi. A fofile na katikati ya bato asimbi elamba Yesu. Yesu a senti eloko elongwe kati na ye. Atuli ba yeko labi oh nani yango asimbinga. Ba yeko labi non, ce n'est pas possible. Bato belé boye bazali awa. Olo ba biso nani asimbi yo. Donc pona koloba nini, pona koloba ete to telemeli ba biloko wana parce que ekomi mo mesano. Nzamba zalaka na mo mesano te. Nzamba koki kosala na tongo asali formule mususu. Soki nzamba ebisinga lelo na église nazo kamba lelo abina nga pasteur Achille mamo yazo bela opesa mai na koyebisa mama na zwa mai pesa na bondeli mai ameli pa biki lobi to lobi kuna mama na kobela lisusu na ebisa yesus mama pesa nga mai zwa te nzamba ko changer formule c'est ça. Et l'autre pas na biso ezalaka te nzamba telemaka esika moko te telemawa telemaka na huile d'olive wana bon mukolo huile d'olive ozala sute si boko changer est-ce que nzamba mutabi na bino bo changer mutuye moko nda lobi bon comme huile d'olive magasin nango bakangi to komisko na huile soki nini kombo nango soki nini o bino moko boye ba bino bo mesala ko salela mais biso eza liloba na nzambe na koyoka nzambe koyoka nzambo nzamba koloba na ngai nde na kosala mais ekozala ya momesano te. Merci pasteur Achille. Nenge touti koyoka yo balanja kini veto pinde ba pe alanda yo pasteur Achille nengo tsiko limbola aussi ko limbola ba na mituna nyonso bino bato bolanda biso mituna nyonso bokomela biso yango da to limbola pasteur Achille mais eza miso liboso eza miso sukate veut dire que ba question mususu erbondo ya osala biso na ba WhatsApp to ça plus 243 89 17 071 27 89 17 071 27 voilà bozwanga moko dani kisabala na zawana pasteur Achille toyoki ndingo lobi moi liloba ya suka toto bwana biso na balanda kini vote top news liloba ya suka ezali kaka kopambola bana na nzambe kopambola mboka na biso Congo to tika mboka te to bondela pona mboka eza mboko nzamba pesi biso to bondela pona mboka to tika ba désordre to tika makambu ya mabe na kati na mboka to zala ini to zala bolingo to bondela nzambe akoyeba na kosunga biso e bana poto na pamboli bino nzamba pambola bino musala malamu bozali kosunga vraiment bandeko ebele na mboka na Kinshasa ya biso nzamba pambola bino misala na bino fulu ka ekende liboso. Merci pasteur si wa contact bato alanda basepena mateya wana e osala moi bien. Pour la contact, na PC 081 32 699 52. Contact Nangango. 081 32 699 52. Ce qui bolingo zwangai c'est facile. Yakoya na adresse église ezali na commune ya Limete, avenue Manège, numéro 7 soki boyo wana boluki pasteur Achille na zali kokambangai moko te na ba pasteur belé na bampaka église Mobimba vraiment tokoyamba bino et nzambe akoyeba la kopambola bino. Merci vraiment kola pambola soki la équipe bo esa plaisir na gloire à la victorieuse muto asa fierté wa congolaise na kati États-Unis quoi taka na seki pona yo ebiki na sekalanga te na seki pona yo na bosa été maman Denise tozaki na ye na bosa été golf mbala roi de majesté quoi babi moi ça roi azaren mère Girène yo ebika kati yo maramonde zalaka babi venanga propre mon vieux Diego prof na kati ya London ba maman nyonso nzami malamu na kati ya Londres to pusa bino to pesi bino nyonso mbote soto bito libanga suki ezalaka ya nani babi ya boss na ngai boss na ngai ouais boss na ngai be yo mo yebi de sika zala to clôture na pa nao babi pasimbo munene kwa muto sa fierté qui niveau top news babi ya boezala te c'est patiko pese loko kaka pose loko nazon si mikwe pa nao ipa clôturer. Merci beaucoup Dan Koulé, merci na biso boyo kinenge papa na biso Achille à lobby. En tout cas, bo mitu ni sama confusion vraiment na moni esili na mitu na bino, bo moni différence au ni neza entre pas vrai pasteur ba faux pasteur. En tout cas, merci beaucoup, à la prochaine, bye.